toza kaka awa na Mbanza Ngungu ndeka bozomona na sima na ngai maison Nenzuzi wa azoteka baji na prix moko ya kitoko ya elengi bozomona ka bino moko na sina ebise bino avec 20 paquets osa lisusu na plus de 4 paquets tokozonga lisusu na sima kotala relancement ya ba activité lolenge kani ezongeli na fondation na biso tobengi G24 pe na parti politique nango babengi RDPC na niveau national ekambami na honorable Jean-Marie Lukulasi pe na niveau provincial ekambami na ndeko na biso Doris Ndongala. Comme ngai Doris Ndongala naza président provincial ya G24. G24 eza fondation ya Jean-Marie Lukulasi. Et bandaka na ville de Kinshasa. Yango ba bengango G24 donc 24 communes ya Kinshasa. Le col communes maintenant partout na Congo. Donc G24 bar P26. Autorité morale ya G24 eza Jean-Marie Lukulasi Massamba. G24 et ça a déjà 11 ans d'existence. Donc G24 et ça ONG oya yemoko Jean-Marie Lukulasi bit nango eza pona kosunga. G24 ezaka na Kinshasa te. G24 eza na Kisangani d'ailleurs tozokende inauguration ya bureau pour installer bureau na Kisangani. Après on to koleka na Bandundu ville to installer bureau ezawana to installer ba membre. Après to ya inauguration na Kinshasa, après Kinshasa to ya Congo central. Awa na Mbanza Ngungu to na province ya Congo central, est-ce que vous pouvez expliquer biso bilembo nini ya G24? Na 2011, je crois bien mutunyo sayebi makambo G24 sala. Jean-Marie Lukulasi abimisa ba mama nyonso bakangama na kaya césarienne. Tokenda ko soutenir pe ba prisonnier de to sali makambo minene na G24 na Mbanza et toujours continuer ko sala to pesa ba mama veuve ba commerce dernièrement toujours pesa sous ba mama veuve commerce ya mapa le G24 les en action et toujours ko ba ko sala sous action koleka auto sali lelo yo tomoni G24 awa na kati ya territoire ya Mbanza Ngungu papa na biso ko expliquer ba nyonso baza kolanda biso na partout est-ce que G24 ngo eza na bureau to eza na bureau te soki ezali na bureau ngo ezali wapi na Mpolo numéro 20 en face ya Django hôtel Django de Soboye beaucoup ta G24 wana G24 eza na bureau G24 ngo esaka G24 pambato ezali na parti politique nango mama nyonso la sengo soki aboti mwana G24 ya kobota parti politique babengi RDPC Rassemblement pour la défense du peuple congolais. Donc G24 ezali parti politique pe ezali mais tozaki na coulisse mais ce que to bimisa ngona poisa mokili mona pe yeba na kati ya RDPC toza na 3 députés oyo RDPC aboti toza na 2 députés provinciaux na député moko national oyo yemoko autorité morale papa Jean-Marie Lukulasi. Merci beaucoup. Ezali ngai te o ezali ye moko mokolo masolo nde aza kopesa masolo na ye lolenge kani ezali kolekela. Mena pona ko s'adhérer awa déjà puisque babi na parti politique nyonso to na ONG nyonso esengelaka na batu ba adhésion. Est-ce que ba adhésion ici ebandi si c'est oui et ça la mandenge nini si c'est non ekobanda quand? Dès que bureau esili ba yiko installer nde to koleka na tandomone na télévision pour lancer message na la population oyo alingi ko s'adhérer na fondation a ko s'adhérer oyo pa alingi ko s'adhérer na parti politique vraiment ayeboye bolam. Est-ce que soki moto azali déjà membre na parti mususu est-ce que akoki pe ko ya ko s'adhérer na G24? Papa Jean-Marie Lukulasi azoko encadrer ba jeune azoko encadrer bato bazangi misala bato bazobenga bakuluna mais ngana benga bango bakuluna te na sens que baza bato mayele sotali na kati ya bato wana mais lokola misala ezalaki te bato wana bakomaki ba délinquant kokota na banzela o ezangi tina mais lelo yo ba comprendre sens ya vie papa Jean-Marie azoko encadrer bango apesi bango misala batiki ki banditisme bazaki nango batiki yango papa Jean-Marie du fait que bakuluna na bazongi bato akomo bala bango basi po bazwi misala muto azaki na fiancé abalele mwasi
nde makambo ipe kosalama na ya mbanzango yango wana tokotala bato bazosala eloko te oyo bakotaki na banzela mabe na lance appel baya na G24 baya kosadere bakozwa na promete bango misala te mais tokocreye baemploi mpo batika makambo mabe wana bazwa sens ya vie tala province na biso Congo central ezozonga nsima pourquoi toujours makambo na makambo tozo koévolue te so tali baprovince mosusu bazo koévolue bazobimisa baministre bongo pourquoi pas na Congo central or Congo central babi Congo central do makambo nyonso ya Congo mobimba evandi na Congo central mais pourquoi tozokende liboso te donc nako lancer appel na ba jeune ba papa ba mama bana mike eloko ezobebisa biso kozanga bolingo soki bolingo ezali tokokabwana te soki bolingo ezali tokobomana te tokofingana te tozongisa bolingo tolongola ba conflit balobi mikame ya mbwa donc biso Congo central devise eza mikame ya mbwa donc bapoile ya mbwa elalaka ndenge moko elamukaka mpe ndenge moko biso toza bana Congo central bisika makambo nyonso evandi awa Congo po ekende liboso eza Congo central mais pourquoi tozozonga nsima pourquoi tozobimisa bato minene te na Congo central pourquoi tozwaka premier ministre premier ministre na Congo central ezalaka te pourquoi peut-être mokonzi ya mboka un jour mpe abima na Congo central ekozala malamu mais soki kokabwana ezali tobandozongaka nsima baprovince nyonso banoniatalaka biso tosoutenir Congo central na biso tosoutenir gouverneur na biso po ete azokamba biso olinga te ye moto azokamba Congo central totika makambo ya pamba ezangi ntina bitumba to nini tobomana te tokende liboso soki mutu alingi kosadere na G24 comme ONG to fondation to na parti politique est-ce que difficulté kozala te problème eza te soki oza na parti mosusu bon nga naza na parti na ngai mais nalingi kaka nazala membre ya fondation pas de problème donc to lancer appel bureau eza na polo numéro 20 mutu nyonso oyo alingi kosadere aya na fondation Jean-Marie Lukulasi Masamba akozala jamais déçu et G24 esali makambo minene oyo mpe tokosala susu koleka tokunda bibembe tosali makambo ebele eza na Kinshasa ezala partout donc tozokoba kosala mpe tokosala su ebele koleka oyo tosali donc toza na susi mingi ya koencadre bajeune bazwa sens ya vie bajeune bacreye baemploi na bango oyo ekosunga bango mpo ntango bitumba kaka ezozala kaka ozozonga kaka nsima ti okomi mokolo osali mpe rien na vie na yo donc totika bitumba tozonga na nzela biso nyonso bajeune na mbanzangungu bajeune na Congo central tosimbana totika makambo ya bobulu oyo ezangi ntina bandeko mingi basadera baza mpe dia na bakarte est-ce que bandeko wana bakobandela baadhésion to bakocontinue kaka to bakotikala kaka bamembre to eloko moko ekoki kochange wana mekana koexplike biso eza plus de 5000 membres alors baoyo déjà basadera baza na bakarte ya kala baza kaka bamembre bakoya susu te kosadere bato wana nde bakozwa bakarte ya sika mpo bakarte ya kala yango susu te tochange forme ya carte donc ntango makambo ekobanda ke bureau ebandi kofonctionne bakoya mpo bazwa bakarte ya sika oyo nanu basadera te nde bango epuis adhésion mpona fondation eza ofele adhésion mpona fondation eza ofele mpona parti la mpona carte la tokoyeba nini tokosalela mais mpona fondation adhésion eza ofele carte tokozanga ofele papa na biso alekana koyebisa biso est-ce que mokolo ya inauguration ya bureau ekosengela papa na biso Jean-Marie Lukulasi ye moko azala na terrain to ekolekana ndenge nini to yoka epai na ye moko mpona installation ya bureau ye moko Jean-Marie Lukulasi Masamba député national akozala na Mbanzango. Merci beaucoup papa tolinga toyeba est-ce que bureau yango ezali provincial to ezaka ya Mbanzango bureau oyo eza na Mbanzango eza provincial lokola nga na vai na Mbanzango le bureau provincial eza na Mbanzango donc nga nazotala Congo central mobimba mais lokola vanda na Mbanzango na se déplacer tangi na Matadi nde totie bureau provincial na Mbanzango après Mbanzango toko implanté na Kimpese to implanté na Matadi Boma donc planning eza bongo
papa na biso Martin Nimela yende mutu azali penza wana kokamba auberge oyo babengi na kombo ya Grâce pe ezali na directeur nango ye moko papa na biso babengi na kombo ya Jean-Pierre JP Ndinga bambote bisiko ozali papa JP respect yenda rezonaki kosalela biso eloko kitoko a na mbanzango po toyambaka pe baye nyonso bazowuta na mikili ya poto bazowuta de partout awa nde balobi kitoko sointabilité propre makambo tu eza malamu.